OB Télévision, la chaîne de la diaspora. Bien. Quartier moko peut-être ko fanda penalty mais na quartier tout le monde Comment est-ce que Azaïko se comporte? bon, elle se comporte vraiment bien premièrement. Parabéns, mamãe, pelo 20 anos. Desejo a mamãe feliz 20 anos de carreira. Não é fácil chegar até aqui. Há muitos que começaram, mas desistiram. Mas... OB Télévision, la chaîne de la diaspora. Bonjour fidèles téléspectateurs, quand tu es là la fois passée, tu es en résidence à Irma Sophia, 20 ans de carrière. Mais c'est bien que ce n'est pas une mince affaire, tu l'année les tina souka toyeba. Dernièrement, tu as pas na bango, bon mona kindenge ba maluba ba bande kuni ba lubela ki ba félicitations ba pesa ki et le lorsque tu es ko landa eti et pas na ye, to beta moi li solo sur 20 ans de carrière ne a ko expliquer biso ba difficulté nini à rencontrer qui nanzela parcours les kay moulay pour ko sa moi na 20 abilumu webi kandeza la. Bozela ka boza brancher bo longa ba TVT bozela biso tozoya. OB Télévision, la chaîne de la diaspora. Quand on est dans la résidence à Irma Sophia, la fois passée, tu as fait témoignage na ndenga kolela, ndenga zalaki, ndenga se comportaki, malgré ma msuba kosa na bango biso ke ote azalaki ne bieta mso zaine mabe mais lelo siko boyo ka yemo kaza o kandenga seka yemo pena za dans bete biso li solo mo kwa clair la diva na biso raïa ya musique angolana na yoka bat musuti na yoka ka ye na yebi na ngati na boy na polémique mais na yebi ke ka yende muto nga na yoka ka. Boa tarde Master. Boa tarde, merci mingi. Bon santé ndenge malamu na ngolo ya Nzambe azo sala tozali awa ezaka ngolo en tout cas bande connaisse bien lomo pona zo moi so. J'ai souffert, je vous dis. Au hasard à Paris, au hasard c'est les Britons comme ça, Bloka. Ah, kasi déjà, ozoeba eloko bisoto loba na nzembo Zungera. Zungera ezao ya vanda ici kama kota tambola ebele. Misala na biso eza vraiment bongo. Boza na chance pe bozunga. So boya ki sous semaine prochaine bonga bozanga te na en tout cas, toute la biographie à Irma Sophia Kasikoyo, maman Irma Sophia, tout le monde a kayo, oyemba kakitoko, ozo évolué très très bien, mais au Kobe la bisopo, toza apona ko féliciter, to bo sanité 20 ans ya carrière, isa nzakate. Donc bandi pena une année 2 3 20 ans. Ko expliquer biso ba difficulté nini oyo rencontrer na nzela en tout cas parcours ele ki mulai makasi. Ah merci mingi normalement ezala ki vraiment passe mais elongo na Yesu tout est possible. Netoloba boloba na français pour ya bino français ya biso tout est possible comme Jésus. Ezala ki possible tokutene ba difficulté belé tulinga to perdre na ba vie na bana na zoiba na album yawe nzambe nanga tant zo kende to kende ko enregistrer album en Afrique du Sud to comme na Windhoek moi na beli moi na bisadi boso linga ki akufa mais nzamba esala biso ngolu toko hôpital na Windhoek mboka na biso te mboka mopaya nde tozo leka to comme wana mwana zaki vraiment na zaki grave makasi. Tu es au hôpital, tu sali presque 4 jours, tu bimi, tu avancé, tu as fruité, tu comprends la fruité, producteur, fato kutanaye, mukolo banaya to kutanaye, mukoto beteba mukoto bayaki poto aya banaya ko ya to kutana, akutana babandi na nzela babotoli mbongo nyonso, producteur pendenga bunga to tikala komona na te, atika biso na ndako ndeko moko to vanda kuna pendant 2 mois, to mona ka mois été moi mbongo to zaki nango to zui place ya kofutela
to sisi ko enregistrer album oyo mais to bana mona ndeto bimela te po misala mbongo nyonso zaki nango esili to koma na point ya komela potopoto masango na tongo midi na tongo midi poko botie suka les zanga ta miliki ezanga bosali potopoto masango bomeli na tongo ezanga pe lipa tongo midi poko na malili makasi na fuisi bozata na bilamba malili te ba trikote bolalaka na condition malamu te mais ezala kaka confiance na Nzambe nde sima ndeko moka komonana oyo andimaki asomba maquette wana do asomba kanga na primo ko poka permettre biso to bima ay ko futa biso 50% et après to yokanaki 50% tilelo toza 18 ans déjà de carrière mais ezaki important ezaki to bima na mboka wana tozonga na mboka na biso pota na mboka na biso to kufinzala mais bozana toza epa na biso tozongi to yokuta ndako to banda ofutela babimisi biso biloko libanda biloko na biso ekomi éparpillé tokomova na ndako ya ndeko ya mwasi ya mwasi ya nani ya mobile nanga auta kokufa tovai na ndako esika zalaka ba conditions zaka bien te wana libanda succès makasi na yawe Nzambe mais na ndako fona zela bokilo nanga te kabikedi potolia tosomba ta lipa tosomba mai ya komela mai ya kosokola ezaki vraiment pasi vraiment ndako soki mbula ebeti soki mbula eti kobeta ebandi okota na ndako fo kotombola bakiti ndako ezanga ba fenêtre donc soki tango mulunge do pasi vraiment comme ipa na moment mususu ba passer mususu aya vraiment na ndako ayiko loba ubie tozo sambela malamu te ubie toza na problème na Nzambe zala bomo bakangi ndoki so sambela mingi mambo échange ba ndoki nde ba proposition ebele bandi ko bima to mema rabatu en Europe poto gagner mbongo ne tozaki na succès mais tondima ki to kufanzala to boya ki babengi biso bazoba Nzamba pesi bino opportunité pour bobima bino boyebite ke Nzamba pambola na bandenge belé biso Nzamba ko utiliser arme ya satana te pour pambola bana na ye pour nanga na okende kokosa na immigration na so bima na batu o baza ba musicien te que baza ba musicien mais baza na bango ba musicien te il faut na bima na bango na bimisa bango na libanda mboka po nazwa mbongo vraiment wana ezala ki arme ya satan ya Nzamba ko utiliser biloko ya satana te pona pambola bana ezaki pasi vraiment pasi mais lelo tozali ankolo asunga biso ne tozelaki tango Nzambe na tango Nzambe biso tozelaki esali ke lelo ekomata msupe babengi en Europe naza na tante po agenda eza plein senge kitoko eza esengo kozela tango Nzambe eza malamu so na kendaka tango wana na bana osala makambo wana banzele linga okangama obi balinga bakanga réputation pe bebi Nzambe pa otiki ngai Nzamba sangisaka linga to sangisa biloko te so tozaya ye tant to ko sangisa biloko te lokolo moko libanda lokolo mona kati tant to sala Nzambe na sincérité nyonso Nzambe ya sola pambola biso en tout cas vraiment Nzamba pambola opakumla ya solo au total 20 ans ya carrière et maman Sophie aza femme mariée combien et expérience ya libala po na musique oza na 20 ans bona kati ya ndako ya libala na ndako ya libala naza na 19 na osala 19 ans année pourquoi tu as raison azur la classe pourquoi maintenant il va expliquer tu as joué na classe ya musique peut-être azur bisonda kwa biba tangi awa nde bake kosala libala na bango po soki totali 20 ans 19 ans au moins que okosa biso na sadi nga nazosala normalement nazosala année oyo vraiment nazo commémorer qui 20 ans mais aujourd'hui c'est tosali 21 ans de carrière tosali 21 ans et là on est salamaki donc nga na bandiko na tangi nanga tana komi na 12 ans na bandiko beta tambour l'église
nde na obeta tambour 12 ans ya carrière to ya te âge 12 ans ya âge 12 ans âge na bandi kobeta tambour après ta on a komi na 15 ans balobi tokoli mingi tokobeta su tambour te tokomai minene puis na kola monene babi bozobina mingi bobinaka su boye te liboso ya bato nde topréfère bakoti biso batia biso na chorale ngai alingai nanga koyenda bando alinga koyemba na chorale te ngai abitenga na koyemba na chorale te nake kokota na flûte mpo biso banda kotravaille na baflûtiste nake kokota na flûte na préféré nabeta flûte nde namandi kobeta flûte ntango naye komi na presque 17 ans nde na ye sikoyo na bana fréquenté groupe ya jeunesse église frère Paul bana fréquenté groupe bazaka na groupe na bango ya 4 personnes des frères na des sœurs nde tango bandio yemba mokomiso bapesi annonce ke tozoluka bato basoutenir mais nzoka nde bato badirigeant bacomprenaki bien te bango babi te bazoluka bamusicien obe bandeko bakoki koya kosangana na bango na groupe ndenge nakei na sollicité baboyinga baboyingai balobi osimba te bango bazoluka bato basoutenir bango eza bamusicien te eleki lundi e semaine elandaki eyosalaki to nakei ntango nakomi banyosenga bango bazalaki te fale bayemba banyosenga nani azalaki na chanson individuelle ayemba babengi nga na telemi na bando yemba nayemba ntango nayembi bo bayoki voix nanga babi wa moto to banda oluka ye bayo sollicité nga babi okoki koya koyemba nga mpe nakipa ete bien si baboyaki ngai déjà olie nalanda bango makambo nalandi bango makambo te nakipaki te nakei na bandi mpe oke répétition te na mipesaka mingi na répétition na misala nazala répétition banda 12h na koma 11h30 nde mokomisu baye koyebisanga bi te okoma avant mingi fo koyaka 12h juste nane nakoma koya 12h juste mais nane mipesa mingi na musala so na ye nakomi libanda lopango so na telemi wana 12h na 11h45 navani so kaka 12h juste beti na koti nzamba akomi kosunga nga misala bamoni don empeño na nga posa ya kosala nde bajusko tosali toenregistre album ya liboso ya album ya liboso tant toenregistre album ya liboso wana nde nsima tant toyekoma nakomi na ba 17 presque 18 ans frère Paul bamona ye moto mosusu tamweneka nga ayelinganga tolingani tant nasali 18 ans apesi mokanda tant asali 19 ans tosali libala mariage nga na bali na 19 ans bato ande oyokelanga mawa mais mpo nazali mokeni yabi ozobala na 19 ans okokoka nga bi te nakoka banda depuis na bala nazala bana 4 2 garçons na 2 filles nakoka nzamba sunga vraiment leo toza 19 ans na fin année au potobala le 18 décembre 99 de tozo sala tina le 18 décembre il y a année auto tozo poussa ka tozaka na cadre ya félicitations ya 20 ans ya carrière Yoma Sophie ndenge namonaka ba artiste ya Congo par exemple ba mama Godé Bondembe ba mama Lombongo yebi bango ne ba mama Lombongo ba Lisi Ali de ba frappaka mais awa na okaka yo moko eza solo na se trompete naninga koloba toza ebele prière na biso ezalaka nzambe atombola mpe bamisien ebele po tobanda kokoka te bainvitation eleka mingi mboka eza monene baeglise eza ebele misala ebele me tozalaki na bamusicien mpenza te me lelo oyo nzambe atombola bato ebele vraiment mpe bayokanaka toza na Yoma Bambila toza na Ser Joli toza na frère Guy Destino toza na frère
tozana Serlio te kasoma lelo pete kwa nzamba zoya deja zobima Ser Solange baza ebele vraiment ayoka bango te bazali yo ndio chakate bazali ya solo Irma Sophia te tobandaki vraiment tant tobandi musala tozalaki ka biso moko tant tobandi musala tozalaki ka biso moko mais lelo oyo nzambe atomboli pe ba misie mususu pona prière obiso tozalaka nango ke nzamba sunga tokoma ebele pe tokoma ebele ya solo siko déjà na parmi batano tang si bosala de featuring na bango to travaille déjà na frère na Irmão Bambila tanga sali deuxième album na ye asengaki nzembo ya Sempa Dorare to yembi en pe biso mibale déjà tu travailles na bande comme sous lokola Irmão Guidistino tana zala kutu na concert na Portugal yende azalaka directeur artistique na ya musala Irma Jolina nto sala te mais to sola rapé to zo bongisa so nzamba sunga to ko sala musala moko elongo pe bande ko mususu neti lelo to zakina ndeko moko na participa ki pen album na ye nde sepela to sala clip to sali musala to za travail pour na yesu wana en tout cas siko emata kaope avant que otika pena mokilo popson so balekinzela obeta musique osala featuring na musicien moko à Congo par exemple ndeti nani ezaki déjà na projet petit lelo eza na projet eloko yako efrenaki yango ezalaki avant tosala zungera tosalaka accident déjà tokendaka tosololi na mama Laure aza te tolingaka kaka ye te tolingaka bato nyonso tolinga bato nyonso na solaka bien na ba musicien nga ndenge nazala na problème te na ba musicien nde pe azala problème te na to solaka neti mama tumba tango ayaki tokenda kotala ye mukolo tozo etala ye ezaki déjà butu et puis photo voyager mukolo elandaki mais toketala ye 23h tokekoluka esika azalaki po tokutana bafrère Denis Ngonde bango nyonso baye awa mama Micheline Alice Ali bango nyonso frère Patrice nazo batao nakende Congo nakesa concert natambola presque na bandako ba musicien obeta concert déjà na Congo na beta concert na 2005 bandeko ba papa wana ba mama na bayamba biso bien na se senta vraiment malamu to beta concert na Fiki bango nyonso bayaka Malor Ser Tumba Ser Alice Ali famille Moulaja pour famille Moulaja baza ba neve ya mobali nanga bango bakoli ndako moko na mobali nanga non yo zo semi muluba naza semi muluba te kasi ba Moulaja ba muluba donc papa ya mama ya Frank Moulaja aza yaya ya mobali nanga babota mama kulutu ya mama leki donc koko ya babota mama ba Frank Moulaja azali parmi ya bana liboso mwana liboso aza deuxième na libungo ba mama na bango donc mama sikoya mobali nanga aza avant dernier donc bango babotami sikoyo mobali nanga babokwami ndako moko na ba Frank do famille mama ya Frank aza mukongo aza angolaise papa nde mutu aza muluba bongo nde en tout cas mais dernièrement tokendaki na Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ndako epa ba Irma Sophia bomonaki ndenge bato s'exprimaki ba voisins balobaki et on vous propose les images on se retrouve juste après la pub. Longo. Avô fineza longo. Avô, queremos perguntar como é que você vivia com a Irma Sofia aqui na tua casa? Como é que ele se comportou? Vova com a Irma Sofia. Ya Sofia. Quando que foi de Kala kuzengele sediandi. Mswapa yoho. Mamvipi Totoka toma zenge sediandi kufaka. Akashoko sido kota lagi. Okay.
Kotela kalasi. Anta kwenda kudiwana pepolo kwa dizodela. Kuna tukeleka tunzola ko polo khati kutuyizile kwa mwana ka zola tusawa. Akuti kusine ngodesi. Sebembonga bonga polo. Khotande phona ka to kesalo kyandi. Wa phakayenda ngona kala sepa. Kuka wane kesalo kyandi ya kwele polo. Moge salo kyandi ka ko kotila muna ke khunda kyandi. Hata ka utukela ke kyala kensasi. Mamãe vai interpretar. Avó alobi boye irmã Sofia koboka manaye atangi classe ya banda classe bomwana tina koboka manaye na ndenge pe na classe bazwama ke pe na mobali na ye balingani pe ti na musala na bango pe bayeko banda musala bango na koyemba ti nzamba pamboli bango ti lelo pe ndenge baza. Ok, merci beaucoup. Avô, vova eloko moko Vana mbote na Ima Sofia. Unakunzo. Kuhola kala buhange. Kwanto unkamba ke mbota kyandi. Yebiso linga kaya yo kayo. Kuzola mapendo. Kavova makulu. Zola Ima Sofia. Wakati. Uvo ngela we akhotande kahle yo nzola lizola pepolo yayi ngephi kunzodila bungange mvana ke mbota mbota ngekhaka makatela ke mbota kiyani nketo yakala yangwena kudimosho yakala ya hena ke mbota kyao mbota ka boso wakadela biga ko Masofi tabane sengo makasi pona komona bandeko na biso baye ko entrevistar biso eloko na loba ya Sophie likambo oyo sali likambo ko esengo ezalaka pona awate me ekende liboso nzamba pambola mona kona na tango nyonso yo na mobile na yo ya Sophie na bana na yo ya na ngai talaka yo ngaleki no Marta yango nazane sengo makasi pona ko yamba ba mipayo ko tindi biso na kati esika oyo nazane sengo makasi nzamba mona yo na musana yo ezalaka pona yo kasumi sala mususe yaso bakoluka kabisa so nakate lupango apa nini musano ekende ka liboso yana ngana nzama pambola ya mona ko na tango natako zolala yaya banzemo zakate o kende kokoma ka okansa me olota ngana banza makale alotsa ka yango na bandoto apesa ka yango ponza mende na nzela ko lota yango penza me papa apesa ka suma yela musoko leka amen. Te surprendre la prophétesse Bibi Zaina na retraite. Tolinto tuna juste à propos ya Irma Sofia, fameuse na biso aimbaka musique chrétienne en Angola Luanda, a sali 20 ans ya carrière na ye. Par rapport à 20 ans na maman Bibi ozana eloko moko ko ebisa Irma Sofia sikaza a Holanda yo. En tout cas, maman Irma, to sepeli makasti Irma Sofia. 20 ans de ta carrière ezamuki ete. Zamba pambula yo. Nzamba salela yo lisusu akoleka to ana posa na yo vraiment so okita peti na kota o jaenda po o sepelisa bana o jaenda po na 20 ans de carrière eza malamu église Jésus miracle eza na posa na yo mama continue lisusu kende lisusu kota lisusu na bonzambe nzamba pambola yo mama. Merci pour l'intervention. Merci. Beijinho, Mana Sofia. Eu estou aqui para ser entrevistada para falar pouco da Mana Sofia. E eu quero que a Mana Sofia continue a ser esse tipo de pessoa que tu és, uma pessoa humilde. Por mais que tens, mas a Mana Sofia está sempre a se humilhar. E eu agradeço muito a Deus por seres a pessoa que tu és. E agradeço a Deus por nos meter alguém também cantora na família, que está sempre expandindo o Evangelho de Cristo, que está sempre pôr o nome de Deus sempre em frente. E eu agradeço a Deus, também agradeço por seguir esse teu caminho que estás a seguir, que é de seguir a palavra de Deus. E beijão. Irmã Sofia, eu sou tua filha e eu peço muito obrigada porque tu és uma boa pessoa e tu és alguém que me admira e tu és tão boa. Muito obrigada porque o Senhor te fez muito bem. Que Deus sempre te acompanha, te ajuda, que te permanece bem
fica bem, pela graça de Deus. Muito obrigada. Obrigada pelos teus conselhos que me dás. Também me ajudou muito e muito obrigada por tudo. Amém. Boa tarde, papa. Boa tarde, mãe. Ah, tu es na quartier Irma Sophie, ozoi bem? Não, bien. Você pela na musique, né? Nase planze banzemwe nyonso makasi. Nyonso penza. Nyonso. Nzembo niyo yebi ai. Ndeti akele que criou. Sala no ar capela moto. Aquele que criou o céu e a terra. Seu nome eu sempre adorarei. Você pela na mensagem nzembo né? Nase pela makasi. Nyango boa que omba moko. Te nase pela vraiment na musique ne makasi. Est-ce que os apetants encore vivre na Irma Sophie ndeti boye avant abima ndenge abimi bongo zala na déjà une fois. Donc toza na quartier moko peut-être ko fanda penate mais na quartier tout le monde en a. Comment est-ce que Azaïko se comporte? Bon, elle se comporte vraiment bien. Premièrement, le col a vraiment un vrai chrétien. Pour na yoka likambute na mona pe likambuta mabe. Ya mabete donc azalaka bien. Atam comment te na mona vraiment. Aswa na kapete. Na tikala ko mona te na quartier. Bino bozalaka boye. Soka komi ya mati ou bien akufe komi azalaka bien boye na boye. Mais bon, premièrement, eza que kozala bongo te. Premièrement, na bandaki kolobaki non, aza vrai chrétien. C'est-à-dire que a se comportaka le rôle chrétien avant na yebite, mais après se convertir, nde ba caractère auto mona na ndenga komaka na carrière na ye, o nga na mona ezaka ya malamu. OK, merci pour l'intervention. Merci vraiment. Boa tarde. Papa tozali awa pona micro na quartier pona kolobela pona 20 ans ya carrière ya Irma Sophia. Toyeba ndenge akolelaki, ndenge bovandaki, ndenge azalelaki bizaleli na ye, soki azalaki bien vers bino toyeba. Ok, Irma Sophia, é verdade que cresceu aqui no nosso bairro. Nós somos vizinhos. Depois do nosso quintal tem outro quintal no meio. O quintal a seguir, o quintal onde a Irma Sophia cresceu. A Irma Sophia, nós lhe chamávamos Mana Sofia, né? Aqui no bairro Ia Sophie. Ela congregava na igreja Ieba, tocava tambor naquela altura quando era criança. E nós brincávamos, sim, com outros irmãos aqui no bairro. E sempre que havia um problema, nos aconselhava como Mana. E depois de um tempo, teve que deixar de tambor e começou a seguir a sua carreira musical. Mas o comportamento, graças a Deus, que entre as manas que nós tínhamos no bairro, naquela época ela mostrava um comportamento excelente de filho de Deus. E não tenho aqui razões para dizer que Irma Sophia um dia discutiu com alguém, que um dia ofendeu. A sua não repete? Não, não tinha. A bunda repete? Não, não me lembro de ela ter lutado no bairro. Não, é difícil, isso não aconteceria. Okay. A princípio, desculpa, meu nome é Lando, né? Ela me conhece, sei que estiver a me ver. Meu nome é Lando, eu fui amigo do irmão dele, que nós chamávamos Tibebê, hoje em dia vive na Europa, e brincávamos juntos. Mas sobre a Irma Sophia, aquilo que nós falamos, não discutia, não ofendia, era uma moça muito excelente. Sabia vestir, era aquele tipo de pessoas que não usam calça, usavam mais saias, panos, e tinha sempre um sorriso na cara. Okay. Banzembo nini yolingaka na banzembo na nyonso? Mwanzembo oyolingaka. Ok, então são duas músicas que me deixam muito sentido nas músicas da Irma Sophia. Na lingi kosalela yo na bomoi nangai mobimba na dimikolo salelaio. Tem essa, tem mais uma que cantava. São dois lugares da eternidade, são dois caminhos da eternidade.
Meu amado, qual deles tu vai escolher? Eis agora o momento da decisão. Cristo bem-vindo para te julgar. Ele não demora para de chegar. Eis então que juntos diante de seu trono reunidos. Pesambote para irmã Sofia, yebisaye malwa bien os outros mote. Ok, saudações à irmã Sofia. Eu gosto muito de você, das suas músicas. O meu conselho para a mana é que continue a ser quem é, continue a cantar, porque as vossas músicas nos fazem muito bem. Deus te abençoe. Ok, merci. Ok. Para Maria Sofia, gostei desse pai nela. Já fez 20 anos, não? Ok. Ela é muito pequenininha. Quando ela vai louça a chorar. Ela estudou mesmo na escola de Mbam. Quando o pai vem de lá na terra nova, africana, o pai está lá, vem aqui numa bola. Quando ele está lá, sério. Olha, a senhora Sofia, conhece que a avó Nete, que se queira, que é o próprio meu nome, que é mesmo rua. Quando fiz casamento, eu próprio. E aqui, quando o pai morreu, também junto com ela. Eu conheço muito bem. A avó que se queira, Nete, esse é meu pai. Mas eu conheço. Ok? O cumprimento nela, Deus tem sempre com ela. É melhor continuar melhor que mal. Porque mal pensa aquilo, mentira? Ok? Mas Sofia, Deus sempre continua com o teu trabalho. Ok. OV Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bouti kolana ndenge famille beti lisolo ba voisin ndenge Irma Sofia se comportaki ba pesi ba témoignage ya kitoko biso pe toyebi jusque là azana ba témoignage ya bien mais Irma Sofia zana tamo boye tokaki makamo ke Irma Sofia azokota na drogue ndenge ozoyeba ba information na e frustra kio esa ki ndenge ni leo yokaki. En tout cas, Mikola Liboso ezalaki pasi po nazoyeba seruana nakutamaki na Portugal. Nazaki na zemi naki kobota mwana suka mwasi. Ta na komi kuna makele bandi ape nakangi telefone e bandi Sofia teki dog Sofia za na prison bakangi ye na dog atia na libumu atia na mutu asali boy et salaki vraiment pasi mais si manango elo moto za nango te biso toza na eloko oyo nzamba zo senga biso toza na kimia na nzambe soki toza na kimia na nzambe elo moko ko ningisa biso te ata satana telemi sikelo oni ya salama nzambe azwi kaka babuzoba o satana a bibliaki nzamba utiliser ngo so pona ko tombola biso koleka po après wana tant on a tiré album na marché na banda signati biso na Angola totekaka tozaka na sika totekelaka ovandi bato bazoya basali mulongo bazosumba bazo signer to sala na banda ko signer de 6h30 à 18h30 presque 19h na lia te mukoloana ezate pona zaka na jeune mais quand ya kolia ezate mais tant on azo bamba ba fiche tant ozo bamba ba fiche bato miso bazo benga bazoloba na biso Sophie yozo yoka soni te na mambo soni ozo yoka soni toza na courage ya komatsa ba fiche na mir na ebisaka engabi nazara na confiance nzambo na saelaka naza na besoin ko se justifier te na ke na télévision na banda koloba bien sûr na kindeki ti na télévision po e koma bato bakomi ko bunda na ba bis ba misusu baza contre ba misusu baza pour bitumba bazoke sukisa ba bisi na police ba mabale elinge panza na elinge kufa batu vamba yinani ba passer misusu ba tambwa na ndeti na ba wenze bisika misusu ba mone na bible bazobamba bango ba tomate mabanga po nini eza binoti bote ya kamaka drogue mais njoka ne muninga na ndeko na bino ye moko tama ambassade ba famille misusu ba pekisi bana na bango ba kende sous église te pona nini po bato baza na église la sœur Sophia te ya biso tama ambassade
mais tant on va te parler c'est Sophie qui est vraiment na télévision ndé ba biosa ba confirmer ba radio musu ba confirmer bi ndé tozo abo Sophie aza na prison wana na zolanda émission en direct en direct na vai na ndako na zolanda ndé émission ça chaque samedi na zaka na aéroport na zo voyager et fallait na voyager na longwe na ndako na bimi na Kevindu tant on a zongi ndinga lobaka samedi prochain toza biso mona Ima Sophie après to confirmer ce qui ya lobi ayebisi agent nga lobi pour confirmer que Sophie a na prison pour toza na ba documents ils ont confirmé que Sophie a prison. Célébrité za passe samedi tokomi tokoti tango amoni abandi kolenga abandi olenga lobi biso pe toyoka ki même biso bi pesa biso be preuve ngape nazo pesa be preuve ba preuve na laksa yo ndenge mukolonga na longwa na Angola pe mukolona ukenda na longwa na Portugal ba document o nazaki na salela ki kuna na botaki biloko nyonso et puis toketi l'aéroport même na immigration ya Portugal oyi okende koyoka soki bakanga kinga ubiete po batika ba information etikala ke tokanga ki mutu bo archive bandi kolenga ngabi kosakana na Nzambe te soko sakana na bakonzi ya mboka oyo finga na yo finga mais soko komi komitia na basali na Nzambe ozotia musapi na lisho Nzambe Nzambe akotala makambo na yo ngaza atina ya koloba te na loba soki nini mais Nzambe onga na sala ndi akokipe yo e umelaka te mission na EPC émission banda osala esila bato babito kondimela esusu te oto bana ko ndima makambo bana oloba donc ndenge ya panzaki sango esali ke makambo na esimba lisusu te donc basakana na Nzambe te Nzambe aza mutu mususu bavoka bayaki bavoka baye balobi baza na balingaki batala makambo yango mais ngana ebisa bango Nzambe azoyebisa biso tozala silence ya kobundela biso a combattre et au sala mapendenge wana tozaki na silence eloko Nzambe asalaki atomboli musala pe atali makambo na ye na yebite kuna basuka na Nzambe so basuka ndeni ngape na kinda mutumela Nzambe te en tout cas ko confondre yo Nzambe a confondre parce qu'on a 20 ans de carrière na osali wana combien d'albums déjà réalisés? Merci. Déjà, na bimisi 8 albums. 8 albums. Et t'es quand même bien. Nzamba Osunga. Bien sûr, si tu veux vivre moment moko ya crise n'Angola, ils ont vraiment facilité. Batu bazo lela. Ils ont mboka moko to mesana na crise te. Angola mesana ki lokola ko lokota mbongo. Le loko mukeka asali azumbongo asali bo ko bebisa mbongo pa bika ogani. Mais lelo oh vraiment Angola a commis moi muke na discipline ndenge ya ko gaspiller. Même ça na biso et comme vraiment moi muke passer pour na ba vente mais malembe Nzamba zo sunga. En tout cas merci beaucoup Bolandi Irma Sophia tozaki nae en live ezando to teyeyo bageto luka keta mulai mais onyokolinga makasi mais tozuye musala Nzambe zaka kaboye donc ba difficulté zali tozo mata et nde to komi na suka ya émission na biso Irma Sophia o clôturer biso émission tozo tendre vers la fin ya émission na biso Irma Sophia mot de la fin moi liloba moko ya suka pona batnyos balandi yo 20 ans ya carrière na yo 20 ans moi mot de la fin batba yo carrière. Merci en tout cas pona oloba a palavras que eu vou dizer em português, dizer que eu sou grata, nazo remercier vraiment bandeko nyonso oyo babandi kolanda musala na biso pe ba soutenir biso même na no moralmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Nzamba pambola biso nyonso po lelo ngana za liboso na za lokola eza lokola mutu a train mende eza na ba wagon mususu na sima ezo tambola po esala epesa sens na musala to na komboyo como que chama na train toloba po epesa sens mutu
akoki kozala mais nde esenga nzoto mpona kopesa sens na motu. Donc biso tokoki kosala mosala bato nyonso bazosepela mais na nsima eza na bato basoutenir biso, eza na bato bapesi misolo na bango, bapesi ntango na bango, bamipesi vraiment bazalaki toujours koloba na biso ntango wana tolingaki tolemba mais bato bazalaki kopesa biso makasi en tout cas mpona koloba nzamba pambola bino mingi mingi mingi. Et puis nazalaka na esengo nazala so nazokanisa na Congo na posa ozonga Congo epesaka esalanga mpo nazoyeba ntango nakenda kuna nde wana beba botamisika bebe bango nyonso baya esengo ndenge wana na se senta bien makasi ti lelo na continue ko se sentir bien même bandeko ya Congo même na Angola bisika nyonso o bandeko o bozali o bolingamisana na biso nzamba pambola mpona 20 ans ezaki possible na nzambe obie ezaki possible na bino na lisungi ya nzambe ya solo nzamba pambola bino mi kamo bambote napesi mbote mpa bandeko nyonso ngai mona linga oloba kombo te mpo bamisusu sisente aparte ne basisantaka apart me nalingi koloba primero mpona bandeko nyonso ya Congo bayembi bapaster nzamba pambola nalingi bino mingi bino nyonso boza na motema na nga nalingi bino mingi et puis nossos irmãos angolanos também que nos acompanham, que nos ajudam. Eu vos amo muito, Deus abençoe, eu saúdo muito com a paz do Senhor, que Deus vos abençoe e no mundo inteiro, onde estiver a nos assistir, que Deus abençoe. E eu queria agradecer, dizer, como disseste, né? Eu digo sempre, como dizem, atrás de uma grande mulher. Ao lado, eu não gosto de dizer atrás, ao lado de um grande homem há uma grande mulher. Agora vamos fazer ao contrário. Ao lado de uma grande mulher há um grande homem. Ndebo balbana lingala. Na panzia grand homme. Grand homme, il y a toujours une grande dame. Siko balo lango. Le contraire. Na mupanzia moi c'est grande dame ezana un grand homme. Bon. Eza vraiment ndenge wana dizer pona koloba ke lelo oso musana lobaka lelo so musana ngeza boy so nazana nazo sala o nazo sala so na yebani boy eza na mutu moko azala pene nanga alinga koloba te alinga komona na te alinga pe koyemba te sala aneka banzembo aza pesi so ebisi ya mwana interview même l'interview alingi ne komona na te mais alobi yo kende tango yo zo kende nzambo amona nga na molili o amona nga na sima ayebi ndenge ya opambola et puis pona oloba mobali nanga yende yende compositeur ye compositeur ya presque banzembo nyonso o Sœur Sophia yembaka compositeur eza Frère Paul Frère Paul kombo na ye Paulo Mayamona mobali nanga tosala 20 ans kalate na loba 19 eza 20 ans na toza na 19 ans de mariage na fin de l'année tozosala 20 ans de mariage ya nalingi yo mingi papa nanga chéri nanga bisou na lingako tia muboe en tout cas tokomi na suka ya interview na biso na Irma Sophia na sabino ke Irma Sophia o clôturer émission o don leo bo mona ndenga na bina en plus na bina ni zungera en tout cas, je dis également merci à mon boss Richard, Tozana Simanayo, Bisso, Tozana Simano, nous sommes dans un carton électoral à Congo, en tout cas, na pesi merci, na bato nous sommes soutenir nga ba camarade nanga Charlie Lengo, Divina Salakiaku, ma maman Malaika Sengeni, maman nanga Patience Bileke, à mon papa aussi, des gros bisous et à celui qui était derrière les caméras, tata ma passe Abel Batikayo cameraman Anguya Irma Sophia clôturer na bina bon mwande na bina sikoya zwa betela zungera eu sou zungere de tempo integrale mas esse negócio não é meu é do meu patrão mamãe que eu amo muito Jesus zungere zungere zuma obrigada beijo Télévision, la
chaîne de la diaspora congolaise.